Le lobby boye. Et alors, on appelle ça exemple. Et alors, on va jouer. Joueur, exemple. Et alors, on va jouer. Attends, yo se mamba minene. O abeta liboso. On va loba nini. Mukolo non. Biso mbanga to benga beaucoup laka. Donc, on va penser que ka lokumu. Oko honorer ka to leki. Elle quoi yala bino liboso. To leki na mulai. Ato leki na mbongo. On a mis o penser ka valeur wana. On penser ka lokumu wana pifo wana. C'est normal. Mais les abo même Kofi et mon kokota za. Kofi olomide. Kokota za. Ebi ka ayemba banzembo kitoko. Yo kanisi Kofi azana fier ya falite atana kata motema. Ana fier lelo fali na mutu moko te congolais moto bo ya fali. Congolais moko te ataya kenda ba wana nda komo sambela ne na ana poso abo moto. Na poso abo moto nanya kobo ya fali. Surtout biso batoto uti pa né grandi na Kinshasa non obo ya fali partout même pour réguler que lelo c'est fini. Moni, ayebi que c'est fini. On s'en est sous comparaison. On s'en est sous comparaison la falité parce que oh fallait sali atiki bango musika. Mais on a mis to ko bandoser la ka fali les gens surtout les gens au wapi ya ba gaulois vraiment. Baza incapable bazo ka sonyo sa promotion ya bika ka sa bango ba olinga ba beta bazo ke lango soni. Bazo ke lango soni. Na minute oyo ezama mbako ya stade de France to comme en 2026 hein bino ba communicateur a fali biso total la bino musika bino defo pesa biso babenga oni bench wana ya kolanda bino na makambo bando sa po biso pe tozo maloba ya oloba tozo apendeka ko kumisela fali parce que olinga fali te ya double stade de France Kinshasa botam na Kinshasa ko na Kinshasa maître Gims obetango eza normal. Batapo aya wana abeti yango eza normal mais biso ya fali to mona ngo lokwa fin du monde parce que ya fali mindele nde ba somba billet na lobi ete non ba te fali pe mindele ba yaka bana na ba métis ba yaka pe beri ya pito tika wampe yaya ba yaka penza bana na basuke linga malinga ba yaka makambo yaya ba yaka somo ba yaka eroyo biso batafali beaucoup kutate surtout les gens ondé no boya pour les gens go basa ba gaulois pour les gens yo zo ngolobela wana aido seulement les gaulois o bazo ka soni o fongo la panel na bango po baloba bo somba biye et comme bango kilo ndé les gens o balobi yo po la balobi bango va baloba na fali faut ba tiata double bika ka sa bango fali abeta ya ce qui peut ya 6 ans passé. Europa warrior nanda mabete olinga fali oko kitisi na niveau affaire regola te eza insulte soko linga fali oko kitisi na niveau ba fanatique ya faire regola te et aloko insulte kwa mutafingo mama nao koluka kolanda makambo batango ba golo ba lo ba sir fali eroyo 2026 mais de France Nenea to apena débat moko awa est-ce que fali asa beti musique au Kofi Beta ba Eve Kofi Beta est-ce que fallait ça comme un niveau ana succès to boy succès fallait mais to lo ba musique au Kofi Beta na lobi ya pito musique est de génération en génération musique à Kofi oui Kofi a ba tib depuis tout ba miki so pas banda musique on a ageniti les a quand même goût falipe aza musique na ye falipe falia le quoi to ko la ensemble non to banda ko linga la musique ya fali donc biso pe pona biso to mona kaka musique ya fali wow ndeti nga banzembo ba quelqu'un nzembo ya Kofi na yebi mais non lo bate na yebi musique ya Kofi nde na yebi musique ya fali pona nga ya fali eleka kaka po ya fali na ozana ba souvenir nango pona bando linga fali o sa ba droit chemin o comprendre le ya ba fali na ozana ba momo mobali mo yembela ki okoto bazongisa ki obotan ba boya ki oyembe surtout baza wapi neti chanson fétiche na ngeza ka trésor ko kasi pona kanisa mutu mo boy wana tanga kombo ezate donc c'est ça ba maman pe o ba 45 ans 50 ans ba ko mona ka fali wa nani Kofi wow donc Kofi aza moins que rien te fali pas aza moins que rien te c'est quoi ça moi na mon qui na lobi mutu on sa vie na ye mutu on sa vie na ye mutu na mutu fali lelo fali aza incontournable au moins tout le monde qui attend un match les gens du wana ya super Abu Joff ce qui peut dire aibi ku fabricage mais aibi ferreté
bagolo na problème na bino te même boya ba l'échec mais ayebi faire été omoni eroyo ya pito so pas toi ba congolais nyonso ozana sima fali surtout auto touti Kinshasa so ozana sima fali ezaki motema parce que ça honneur na biso même biso bato to sala musala oyo kwa na génération na biso ata golwa moko azawa ya kochama ambiance bakimba bakomoti bakomi pa na yimsi bazawa moko azawa bakisa bakima nazalaki mataba golwa te po tozalaki na sujet ya makambo afere te comme bino bolingi ka kombo afere na badeba tokotisa ta golwa moko akotana ngakutu na boyi nde kombo afere na makambo afali po ezali kwa insulte aidorozaka kawi kenga nakona te ça mneni qu'est-ce qu'il y en a nakoloba oui ah toza désolé niveau ba kitela biso fere na panel na yo toza désolé makasi fallait tozo critiquer ka na bani côté o bo critiquer la biso fere ma trop désolé pour nini papa fere en Bexi na biso azobeta oyo bomo benga ngo local donc Bexi wana ezana kinza mvwete yango congolais papa en tout cas Béatrice na bino bozo mikomisa bozo perdre ba maele na bino likolo ko kumisa fali naka maele ngo pourquoi Béatrice na bino ya lokwa na kisenso na suka kota ba vali tambwe pourquoi na lobi bongo parce que bino nde bocha faire égal na fali bino mutu boyaka makambo égal na fali faire yemoko alobaki azala na vision te fali azala toujours na vision eza guerre te nga azala na journaliste mutu te mais so kota toloba faire yemoko alobaki azali na vision musique na ete fali vision ya fali yango lelo ekokisama omoni na pekisika idor po bino bagolo mtu bokoti likambo yango po omoni fali vision na epenza bando comparer na ba musicien ya bapoto ya États-Unis po azaki na vision yango tangu fali osa visione po so lingi okota na kati ya bato fo bando pousa na pembe na bango po yiba mayele na bango e ba marchera ndenge ni ba fonctionner ndeni faire azon sika fali kakendo kanga ba photo mais fali ayebaki nini alingi ayebaki nini azosala yango na lelo tozo kumise boye pour la 2026 toko kumisa mutu mususu ta pa fali Nenea oyebi notre gimsi aza deja na combien à you arena na vie na vie carrière musicale na banda yo ba ya faire gola omoni ke yo la vision fali aza na combien de you arena lo ba la panel ya toza na plus de gola yo va golwa faire gola nous mettre gims aza na combien de you arena yo va fali ya faire gola ko diembela mais sur la musique sur la musique la charité commence par la charité bien ordonnée commence par soi wana la kisi banda na faire rigole avoko okatisa na gims na lobby pour dire au sommet à ba congolais nyonso toyebi ke eza maître gims o azana ba disque diamant o azana ba disque diamant oyo ni congolais rumbiste moko akotika la kozwaka yango au sommet na komona papa batu kitoko koleka papa abisote attendez non gims ala congolais gims ala fierité ba congolais azana passeport ya faire gola Lobeno fait rigole avant. Non, biso toza ba jaloux te. Biso oyo nyonso asala musane bien to kumisa ye. Biso toza ba jaloux te. Games aza congolais, vrai congolais, aso ner ya Congo. Allo, ya eza soni mte sabi. Donc on ko ba les chèques yango. Les chèques. Il y a conseil na ya Stade de France et Sili déjà, Néné et Sili déjà. Nan. Ma billet a fallu à Stade de France. Et s'il est déjà. Nazo tout dans le nez. Ya liboso da sali soda uti. Ya mi balé donc la kidati moko na ancien Bexi a ferré.
Tu connais ni beaucoup de asili ça yem dans l'équipe il y a 60% mais bino bolobi que besoin na 44. Le koyoka nanu Ota na téléphone na yo tala omona. Omota la sali ya yo arena no mona et pardon ya ko arena no mona. Na bien. Ota na téléphone. Oyebi ke ndeko. Oyebi ndeko oza muta soni ka lo kwa faire gola zanga vision. Na minute yo obino ka oui. Nénéa, si quand on a répondu ndeko, si quand on a répondu ndeko non. Yo fa no calme, au lobby trop mère, fanda calme. Ndeko Goloa, na oyebi selo o mo na vie. Tant bozo luka, boko kanisa. Ferré na fali. Eza guerre pour koti. Pour nous comment est-ce que bozo minimiser Ferré et tout biso wa gola to sepelate. Ozu gim sabato yeko koti na affaire o. Bino moko na leader na bino. Bo nisake direct na fali. Boyaka na mupepe ya kibo gego égalé. Boko pendant que no fali a gagné tongo c'est-à-dire tika banda awa ti maluku na kidiaba. C'est-à-dire tant ozo luko kota gims na affaire o. Oui, o koti gims na affaire o. Gims artiste, il est congolais d'abord. S'il te plaît. Tolérance. Tolérance, s'il te plaît. Tolérance. C'est-à-dire, au même Gims Awa, na terre oyo. Gims c'est un Congolais. Abotami à mon avis, Juna Djanana, tu es bibi surtout Mamboudou, tu es bibi. Mais Gims a mani musique na Congo te. Tinanga ki na poto na Ajoana, solote que un jour Rosara musicien au Azali lo Azali. Vous comprenez un peu? Merci. Gims wana ayeko beta Paris la Défense Arena sima ya fali, vrai ou faux? Abeti sima fali, vrai ou faux? Okosi. Yebisanga première Paris la Défense ya Gims o ya beta avant fali. Yebisanga wa kizana le. Yebisanga dia na seti wa arena. Pardon. Azana sa qui passe oyo. Abeta gawana total la de ayo ele kara déjà. Papa, répondre ngai la question c'est simple. Ndeko Wario, quoi accorder ba le chèque ba golo au même discussion au té o ezaba benga o échappatoire. C'est pour vous dire quoi? Maman chérie. Ba lo bela faire gola. Bino bolo ba ki ke faire gola aleki fali. Bolongo la mwana wana ya poto wana ya juna janana. Bo cha faire gola. Bino bolo ba faire gola na fali. Sika zo beta na lobi. Sika zo beta na lobi. Mo na bango bazaba incapable. D'abord, et si la France a les premiers, fallait avoir les premiers dans le pays nini. Na Congo a l'événement où approuva le rôle à faire. Na France a l'événement où approuva le rôle à Gims. Si quoi ça les premiers dans le pays nini, vous le dans le pays où fallait aller. Exemple. Abeta Maxime ou le cas ya fali épreuve bino soba na comprendre soba gola ba soba milinga Hervelina Melaka et milinga Diama Melaka et la rabino pena soba golgota na comprendre vous êtes des idiots à tel point que vous ne pouvez pas imaginer comment activité il connaît ka fali soba non moi je l'appelle parce que maman la vertige moral le bébé Yumino ne mofinga au moins tu as tenté un événement nani mutu apesi bango nzela kobeta stade de Marseille eza nani abandi kobeta stade de Marseille biso ta dozo ya entre Herveline na Fali na beti stade de Marseille avant moni wa zoba moni milinga ya Hervelina Melaka milinga tu ya Diamba et la rabino ba Golgota moni obimi Tintin yo sika na ngala kofinga na ngai yote ngala lo ba be on explique parce que obimi Tintin parce que comment on événement ya faire à sala makambo ko le Fali na Congo Gimso Zolo Bakeno Azani Gimso abeta Stade de France
à ça là 70 000. 70 000. S'il te plaît. Je ne suis pas Ndeko Warrior, moi je suis journaliste. Je suis journaliste, je suis partenaire de Fali. Ok? Zéla, il faut éviter Zakari Mwamba, tu n'as quelqu'un qui non, soza partenaire Fali azana na Congo pourada frappe Nambi Fali azana makambo ebele o ezosenga kute o silika to oloba mutu langage déplacer pour défendre azana premier na pays nini ndeko nanga nene ya lobela nga Zela na Congo le chèque nabi ndeti na Congo yonde kogolwa olingo comparer faire à l'équipe selon yo faire à l'équipe Fali na Congo pour faire à Sali nini na Congo o l'équipe ya Fali. Oui, surtout ça la Fali. Niveau après yaye. Ah. To solo la to so na te. Bolim sa ndeko golwa loba Fali. Faire à Sali nini na Congo o l'équipe. Ouais. Mais c'est Ferrego là, musicien na biso Congo au hasard modèle ya ba congolais surtout ba kinois. Na niveau ya Kinshasa, concert na o marqué peuple congolais à liboso za martyr o eza événement mongo boye doki itikala ko sala matin na toni. Na batana bango babimeli banda ye na Fali. Mutu abeta martyr abongo na moi, obeti concert 19h30 20h juste concert et kati bat bazonga na kosepela etikala osala matin na niveau Congo musique muta kufite problème moko tenité siko na ba concert lisusu net za public na niveau ya Kinshasa donc ba concert biso nyozo debi ba concert populaire même autobeta susu na limité awa biso nyozo tomoni wana za réalisation suka na niveau ya Kinshasa lelo muta beta concert le rôle o limité na niveau ya Kinshasa azate Tabolo ya Fali biloko ni soye azana ni kwa Kinshasa ba conseil o ya beti Zela lokoza à Kinshasa faire à beti à peu près combien de concerts à Kinshasa o est marqué faire ba concert o banda bango ba bimela ga sera ba ya ba ça s'interdit na ba droit chemin wana ezali nango ba concert ba prémisse wana ezali nango lekaki mais ba concert na bango ba concert événement oyo ba ko marquer ba pied na bango fali tanga yo kobeta concert na ya martyr to moni ningi lekilaki biso nyonso to monaki akotaki mulili concert biso nyonso to binde concert ya fali eveta magi mais tant faire aye kobeta concert moko organisation bien makambo tout l'équipe bien plein ndoki abimi akoti na moi abimi na air bien. Et même il mort de la forêt à l'écran à TV le but que oui n'a félicité longola wera il y a les seuls musique qui concerne à répondre yo oyebi po anini fallait on le kaka faire parce que faire azali na courage te on courage na makone mi balé au beta stade de martyr avant Fali donc Fali na ba Fali à l'équipe n'a pas eu de courage mais dans événement il y a fait un événement il y a fait les événements et pour événement du bosso tout après ba wera nana ko oser ko beta stade de martyr Fali penza ayaki penza le roi mwana mobali ya beta na lobi boye Zela oloba kinga kacho maloba te nazale ka yaya ngaso mna défendre yaya a muto ko karzate banda na lingande o pesa position loba la tigeli la yo ga yo loba na lobi boye après ba wera nde tonto aba miketo kenda te to yoka ba wera na ba jibe événement numéro 1 ça a fallu pourquoi parce que bazon ça va succès mais muto zaki ko oser ko zo courage ko ya confronter stade de martyr azaka te nene ya na melio ozo ko problème tema malamu boy ya toka tema mabe babima sikonga na golo ya malamu melio na beke yaya musu yaya grâce ya
yango tomonaki ya beta héritier pa ye asali mpiaka et tu grâce ya fali ayosala événement na courage yaya wana na félicité yo yaya ali po azwaki courage ya kosa mais événement otikala ba congolais ezaka le 24 juin otikala mutero wa congolais zate lekalo kwa cha kosa fale ezaka ko date nini soko za pe mwana oza waria solo lobela ngai date le 29 octobre 29 octobre 2022. Nazotuna leka yaya nene a répondu le 29 octobre 2022. Le 29 octobre 2022. Ya biso tika la référence le 24 juin donc tika na même na niveau ya bana classe na niveau Congo po banda kutanga ga date wana. Le mois avril et comme juin. Oh, il le 24 6e mois. Si on appelle sur date c'est le 29 octobre 2020. Fali Poupa alobaki ba vie ba beta stadwana na bilamba yo lokwa golwa vision faire rigola na musique congolaise ezani bon le padre ninga na niveau ya Kinshasa azaka jeune oyo yo zotaka Kinshasa donc oteka donc aza mise moka Kinshasa tonde Fali sikoto na niveau Moi, lobby artiste dans le monde entier, dans la Côte d'Ivoire, dans la Brazza, dans le Cameroun. Non, musique à Congo, mitema na ngwe bana na Congo na France. Les restes sont les pas pour soit musique à Congo. Il faut que na pas na niveau ya France. Azana 40e position. Soit musique à Congo et Vandaka na Kinshasa, c'est que boza na vision mona falite donc il y en a ba wario nene na lobi na niveau Europe ya yaza na position nini pourquoi apelenga image ngana yo na niveau ya France aza na position nini aza premier Aza premier artiste musicien africain au azo c'est la double stade de France. Premier artiste France aza na 4e position pour je dis le premier artiste musicien africain. Double stade de France. Papa, Nadia, c'est la chose à Goloa. Merci. Merci Ken, pese ombote na mati vraiment trop vraiment ezapona ndeko na biso nene ya. Po to kaka lobake azara leka yaya trop. Biso pe to aba leka ba yaya, to zape ba congolais biso nyonso to sepela musique nyonso. Nene ya, na tunora question mo eza simple. Do solo la. Tant to lobela un musicien na biso Fali Poupa a double stade de stade de France. Tozolobela tomaka mambongo ebimaki ya gouvernement toka bino tout bolobaki te ebimi wana eza vérité pour na Congo oui ou non yo kenga na bino tongo kenga te o kayo aleka ya il faut yo ka toto loba yo présenter les kaya tout ni ka question répondre à biso est-ce que mbongo ngo ebimaki bomona ki ba na bote nene oswana te est-ce que mbongo ebimaki omona ki yango na bongisi maloba nzela o na solo na nene ko nzala kina to fa ordre pour na solo na ngana nene ya pardon na solo na ngana nene ya yo mutolo bete mais biso soto na ba réseaux sociaux ndeko nanga toyokaki balobi ke eza fierté pour na pays bandeko baloba ozalaki yo mto alaki na kese no kuma makamba mbongo biso mbongo ozalaki wana présente ndeko zakari oh nene Fali azwa mbongo te ndeko nanga zela azwa mbongo te na oloba ndenge bandeko loba déjà tokoki yokoki kolobisa biso likambo te mukolo nzoto alobaki ba pesa mbongo te ministre alobaki bimisa mbongo te na finance kuna mbongo ebima te donc débat on est close te na okende mama mbongo to comprendre sens nini na tuneli question na tunengo pona nini azwa mbongo te me batu bandeko loba biso eza vérité pona Congo. Sikoyo toloba na vérité ndeti nga boy na tena nga photo ya Ferre na sepela na Ferre na yoka misoko tina nini ngo mwa pe musique afali na yoka nga muto na lela lokwa kofi azate surtout ba sera koko mais na sepela na mutu nyonso asala une bonne musique na kati mboka na biso siko na ena tuna ka eloko mo ezo déranger biso pe na bandako Gims aza congolais
Gims asala musique na France, asala na Allemagne, asala na États-Unis, asala na Canada, aza Congolais, aza mwana ya Junana. Nini lelo Gims musique na beti wana plein o asali batu pe ba profiter na bi o te biso kanisa ka ya fali muté sala bo mais Gims abetango na journée modé for my plein o non to monate. Siko ezo déranger bino ndenge nini soki exemple ba Gaulois ba sepel na bango pe na makambo Gims asali. Ezo swa bino ndeni bolo ba te bino ba Gaulois il faut ba côté la ka faire pour faire ane loko te boko kota Gims te mais ba Gaulois na pe ba Congolais ba diembe na bango pe na sima Congolais moko et on est dérangé nous pour nani. D'accord répondre. Très bien déco. Na CP da polo bike ba diembeli. Donc ba po bazangi choix. Po bazangi eloko ko comparer na fali. Yango na ba diembeli. Do basali yango na amour propre te po balinga ka Gims. Basali yango po conscience na bango ebi ke faire aza incapable. Yango wana bo diembeli. Kangana no Gaulois. Kangana no bato Gaulois. Loba na répondre ye. Répondre non. Ni mo ko petit réponse o eza déjà exact. Donc olobi bien ba Gaulois ba diembeli. Ko diembeli la kisike. E quoi? O yo mo ko za makasité. Okoko te kirimo boye ata batongo li. Ba diembeli yango na lobby. Ba diembeli na bango na sijango. Ba diembeli na sijango. Oui, ba diembeli na sijango. Oui, oui. Diembeli. Mais nga siko po ani no mona bino boza ba l'échec ben incapable parce que avant Gims bo diembela ki malienne wana aya komba mo yango za tope aya na aya koena bozo zanga choix nene bino mutuko sale kaka fali bokela ka eloko na bangu na bokona nini nene ya lobate otika loko loba papa ça non de Zakaria zo embrouiller loba no nene ya loba ndeko bino et ce que bo diembele ce qui bo loba ka Gims po aza congolais te biso ce que to comprendre que bino eza ki congolais Gims te ndezo kumisa bino Gims bino eza kozanga choix parce que tangu aya wana za malienne tangu atiaki double stade de France bo salela ti ba drapeau ba panel yesiko bo diembela ki etant que qui. Merci na question tuninga e aka ndenge moko pe ndenge batu na bino pe ba diembeli e muzeki ndingu na nzembo abimiseli leki affaire. Ozi réponse. Na répondre. C'est un okoma otuninga sana sisa nene ya. Omoni muziki ya Congo ekenda aka na polémique. Tokoko mona kisimbi moko awuti so wapi bata faire o basepela na fali te ba oloba bata fali o basepela na faire te loba musique ekenda bongo jibe na wera pe kende bongo mais ale ozana sisa te nene ya c'est na question je suis désolé frère na nene ya na oto te non faire ekenda bongo koko zela c'est là wana bolinga ko c'est là la répondre pardon truc est malembe oui pour ni faire na fali ba jibe na wera te jibe na wera ba zo tenter que après une semaine après 6 mois après une année fait jiba beti stade de martyrs après 1 mois wera beti stade de martyrs jiba beti Zénith après 2 semaines wera beti Zénith. Na ba nombre de concerts ya fali na faire ba nombre de concerts morte na ba nombre de stades na mokili ba nombre de stades morte OK na ba attends ba spectacle ba spectacle morte na ba concert to tika na ba arena morte. Donc Nenea, il fallait attendre ça à niveau Afrique. Tangelanga stade. Oh, Zela. Na lobi boye. Oh, bino Nenea. Nenea tikala tangela ye. Tikala tangela ye. Zelanga na Zela. Nenea tika koloba teka na oyo fali asali faire akoma te Zela Nenea to solo la bien Zela. Calendrier ya faire a sali kamte pour approuver fali. Yoka bien. Calendrier c'est là. C'est là. Te na lobi na contexte ke na Congo kende la bongo ngana to lo babo me na Congo. Même otuni batu ba lo bano
c'est la génération, c'est là. Nabi, hein. Lelo na Congo, ce batali faire bon thème ça nani héritier. Bon thème c'est héritier. On a problème.